Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais, Nabanda Konabino. On a dit Ratate Popino de Botinda Rangai, Naïla Makamakacha, Yamone Kolobayango, Sikoyo. Ah, Naïla Sebo Morning à la fin du Boé, Kenya, et puis ma Kolongo, c'est que Naïla Pina, Esika, Maître Viter Mukumba. Pona nini na Yesu pa mettre vivre mukuma pona boye boye bilengi ya tu wana na teno mo émission différent oyo collègue nanga ya salaki na onga na salaki omone bilengi na ye ya teto tu na lisusu moi 2-3 moments ote ba eza nini e osala nini mais na kwa ça na leo na te sala vient na Prosper bakini mwana dalasa tongo ba mbote na koto zalite vient na Eric Tola mokonzi kasi edi engende pas social pe na vous êtes président Abdou Etina moto ya bateau gouverneur de la Ndenani, Basile Pidimouké, Evanjo, Basile Pidimouké, il y a tant de penza donc gouverneur de la non bon on va me demander la vie mes condoléances là yo Brunette Chanel Brunette yo mal condoléances mbo côté pour la couper les maman yo mais na on estime na putain na mettre au de kutala lelo na kati ya watu ya église ngote mettre Ah, on est allé ici des assiettes. Le côté de la temple, il faut mettre des chaka-chaka. Mais il m'a dit qu'on y a tout mabélé Terre Sainte. Il y a Terre Sainte, là on y a tout le monde chaka-chaka. Beta, pas comprendre que champion local a zana kasa mabélé. Mais tu dis que on met chaka-chaka, on a tout qui n'a pas tout cas. De la bague mabélé. Bon, on a d'accord pour photo cat. Mais déjà, c'est la troisième fois. Il faut que vous m'annoncez la cérémonie sous ce métier. Le monde ne m'a pas parlé de ça. Chaque jour, vous avez un côté de dimanche. Il y a le côté qu'on a dans la terre. Des alliés, j'ai des alliés, vendredi, des alliés, j'ai dit, dans mon côté, il faut que chacun ait la capacité il y a qui sert terre sainte, vous allez m'appeler à pouvoir. Bon, compagnie qui est en awa, hein? Moi, place au banc, ça n'a pas de habitude comme il a eu ma casse. Il m'a fait ça pour combo sur banani, sur banani n'a habité. Mettre le nom de Yasika. Nini Yasika? Bah qui c'est Yasika? Chef on a gagné à couper maman Yasika. Et alors qui se rend à quoi qui cite? Et bon, allez me renouer sur mon toit dans mon poste à Sogoye au Rozo à Nakati. Mettez vous le bac à poster nos ans à salle lieu. Mettez vous le numéro ça quand on va jouer, on peut banni ça en fond. Et au moins déjà le numéro déjà pas de mon engagé belé. Je le relais boy, pas mon appel comme Makamosus. Nous avons ça le numéro mon gars de Luga Malbanga. À mon niveau tu as Nakati andaka pouvoir. Mettez tu peux dans le sol andaka pouvoir casser le col du numéro, tu peux dans le pouvoir, tu peux dans le sol andaka pouvoir. Mettez Banda champion Edingue Akufi. Toi ka amba moko tunaka obetelema selonyo sondingo betaka mais tu toyeba est-ce que Banda est champion dingo kufi et ce songi na mboka na myoko ko zomwa biloko sika te na songi dans un village biloko ezonga ki déjà 5 to ko tika na mboka ya champion to kende ko tika yango kape na récupérer oyo na mboka ba pesa ki zama ba kutima famille ngolo ba opela TV to ba kuna bate na zana ngope ka pona kende ko tika biloko na super biloko musu na mboka na zana ngona micho ana kata kisasa ouais de mettre Banda et dingo kufa kende mboka ngaka zeso kembo kuna bubino so boza ba retour parce que dingo zamuta ba kisa makasi mais na mono zire retour to zongi no na zongi suna biloko mususu ya sika oyo ya mboka oyo dingo fala zo kuna zo kate na otiko récupérer na zana ngona kata kinya po na sunga bato bazana ba problème mais mettre moko yope okosi biso pona nini oui c'est biso que championnat Kidiba aza mwana na bino aza mwana ya viedi la biloko esengi opesa opesa ye mais ngana bi eloko moko to bana mona na temple viedi to mona ngo awa opesi ete nje eloko nini oyo mona ki na temple dingwe ko ba pesa ki na pesi ete te o ba pesa ki ete ona na mona ya papa na ye ina kata temple papa na ye to bia bandi maladi apesa ko ma biloko ebele aiso garder yango mais bia pesa ki ngai apesa ki ngai zali ya ngai o veut patikela ki atikela ki ezaye mais efaki kasi lokwa yaza kina poto atikela pa na yote efaki ko to mona ke no mo biloko elongwe bo tango ba pesa ka mutu biloko est-ce que bat basala kata mais likeko wana na noma likeko wana na noma na wana temple dingwe likeko wana likeko wana zala la poza statut de la liberté quoi ini mpe pesa ka pouvoir
siko kasi atikaki efai opesa mpe mwana ye ye deja aza na part na ye nanu kutu edingo apesaka apo ye ozwi ya monene ye nde ya monene yango nalobi te ye aza na part na ye oyo edingo atikaki nga mpe naza na part na ngai oyo edingo atikelaki ngai yango mpe nazotravaille na part oyo edingo atikelaki ngai ye peteke mwana biologique ya edingo aza na part na ye oyo papa atikelaki mpona mwana na ye lokola biso mpe bato bandundu pouvoir opesaka mpa bana kasi alobi te nakozi ya monene te yo mwana kasi zwa mpe oyo ya monene oyo ya monene omoni likeko oyo likeko na ndako champion andako bangisaka jumsi na kota kuna kana na kota ntalo nata likeko amela shimboki shimboki asalaka toa na obi ekamisanga fort na likeko loba likeko amela shimboki asaka watu solution soko to bezo to mvuke to loba loba mete na lingi te aya koloba na obenga likeko na obengi likeko aya kolobela na lingi te maître loba nini yeti makambo nini likeko kwa pesa yeti makambo nini yo mo yebisa na babita bosala tela ba musée na biso na mboka msusu bikeko loba keza pouvoir ya te nga oyo tena mona kota na musée ngai na mona kota loba na mona kota na musée na minute oyo faut pesa nga mbongo bele puisque batu nyonso bando kotala so bengi ko moni fa répondre mokamo moso na tsona musée ko moloba mais lokola ezali na kati ya table vesala makapo batindaki yango esunga bato bana ba problème bato bana maladi bato baza makambo ya spiritualité bato bana problème mikanda na poto libanda ya mboka puisque ya za sa frontière partout ozali soko le bakota ya kosunga akwa kosunga na makambo nyonso oyo za yango posi mete mingi na oka surtout sala mission obeta lisolo surtout ya makambo mikanda mingi ya poto mais ngana tuna est-ce que maître Vipère Mukuma champion 2 fois champion ya Muamba ngana tuna est-ce que maître Vipère Mukuma makambo na biso ya mboka yetu ya politique osala ba biloko nango te ngana sala ka mingi ba député ba voter bango na ba quartier na bango te déjà milimo on invoka bakenda na ba irne ba voter ba et puis bato bakufa baleki bato bana bomo ndebele onga soki na invoke bato bakufa ba ko voter yo mona ka batebele ba voter bona quartier na biso ndeni ba voter kete aza mutu mabe mais au lieu de que cérémonie ya ko sala pas mettre super pour ba voter ye o solo nanga na ko soki ba kendo ko mona ba voter bato ba voter na singa ba kufa ba voter mais respecter ka droit o na ko biso pour bato ba ko voter ba kufa Maître Vipère pour la ligne bino pe na boko ko bosinga ba droit dele mo ba isa biso bosinga droit ko nani bosinga ba droit puisque o ko soa o ko tantsa makila te puisque makila za cher bole kama no sa makila so ko pesinga makila no ko sengo lo ko ta mais lo ko lo zona makila ko pesanga te mais mbongo oyo ko pesanga ko permettre ngala somba bantaba na somba ngombe na somba sacrifice lo ko sala po ozo résister likambo oyo sengi so ko senga na somba chapu ko depois na mbongo ona oza so ke senga na somba so beli bata eloko nyonso ko senga na tangisa makila e senga yango to senga na mbongo ko sunga biso biloko ko somba bushi oyo so pela to somba ngona mbongo batulai somba na mbongo na moto senga na mbongo ko somba biloko ko permettre na sa le travaux po ozo pesa nga makila te Maître Vipère Mukuma oui pas na tenir question oyo oui mingi batebele balobaki yango mingi je crois peut-être aussi réponse ba tuna ba bia pona nini makambo ngo basenga na kasa na salaki na Maître Bougie Petit King émission na tuna même question boki réponse à pesi et okanika ka texte mana réponse oyo Maître Bougie pesi ke bon comprendre que musala basalaka ezaka ndenge ba bi tango okepa ya maçon atongela yo ndako akoyebisa yo apesi yo devis nyonso ke no pesanga autant azesu na tante ya koyebisa ke no kende ko soma mbongo monto ya sengi wana nde clôturer biloko mike oyo ya kosomba mpona asala musade bapesi réponse mona ngeki nayoka réponse soki kozala différent mais ndenge epesami moko seke baza na mo batala okuta te basalaka mosala ya solo kasi biso nde tozokikanisaka ndenge bazokosa biso donc Maître Vipère Mukuma tobetana lisolo moke ya kisi lisolo moke ma ya kisi Maître kisi ponga pena kisi nde eza identité na ngai na makama beta masolo kisi to bisa kisi sikoyo epa na bino na famille banani baza na droit ya kozwa kisi ndenge bobotemi na libota boye mwende bobotemi na libota omoni bato bisalaka aza nde ndeko na bino te
kaka ndenge afanda ka peta na dingo afanda na 20 mètres vipenda yeba komi on ngapela kama kisi ya vipere bozaka na droit kokabola kisi partout libanda bon biso tozana droit kokabola kisi mina kopesa kisi ya makasi te neti dingo apesanga kisi ya makasi sema kopesa moto libanda kisi ya makasi kwa yoza mwana ndako zomwa différence po kisi biso pena identité mboka na biso pena na bolobo za pena nde kisi bata bolobo batakanga bangala batu nzambe pena kena kisi batamai biso pena nde kisi nde na mboka na biso blague te identité na biso kisi problème nyonso oza nango soki tosengi yapo biloko nyonso deja nzungu ezali soki tosengi solution eza rapide mete ripenga osala mwa limero moko modi yo osala mamero fort limero na osala na suka tamo moko na osala puise tona kati ya temple elakisaki makambo yango ezali bon mete ripe yebisanga yeti soki lelo moto aye alobi ke non moni gouvernement bimi nango me baposte batimi baposte me bazozwa mosolo te mazana besoin moi poste on écoute ça que mon solo oui ko sela ite loko ah nyonso tout pesa la de mais za makambo bezima ambassadeur quelque chose pesa mo poste do misimo député jamais ko publier on na TV te ko pesa ko publier te mais yebisa ka ke osala makambo on sala ka yango za besoin ya poste za besoin promotion za besoin de nyongo moko l'état za nango ya yo au monde bafutaka te ya ke permettre fuka bisa ba document bonso mutango azala nyongeza l'état mais l'état ya Congo te ya libanda ya mboka non c'est tout pouvoir eza sa frontière mutu na prison na libanda na osala makambo bimisi bongo ozana problème sala de nene mutu na poto na mukanda te mais sali makambo zu mukanda mutu na besoin portefeuille magique awa na invoquer bimele pour ne commencer pe makambo na libanda ya mboka Europe Asie partout pouvoir eza sa frontière côté kana biso telo ko bofungola okomona ko tinda milimo bayo déposer loko oza na ngoposa multiplication nyonso tu na sala ka papa domination nyonso okanga mwasi mwasa kanga mobali mobali kanga mwasi nyonso na sanga na formule moko na sala ka liki ya libata ana na bosa ya liki ya libata formule ona liki ya libata na sala ngo na yo mwasi okanga mobali seke beti kano akangami na ebiso place wana wana zakalate wana libata okana okombolika libata eza somo bato basangela kiso so na gu bosana mo formule belé belinga kaka liki ya libata yango sona tsongo na moto na sali formule kombo na yo na mobali osana be mwasi akanga mbondeka na osalela so na tebeti kano otozaki motema komi moto mete bongo ndikilo bisa pe ndikila ndikile za malade oyo efimbisa libo yango soko nge boke maladi oyo wa mwa mosolo nyonso tosalaka yo neti muninga bokele maladi par exemple bokele mbaso tosali makasi papa tolongoli yango soko so ngi tozongisa maladi totuna maladi ozo na moposo maladi eze beleti oyo kosepela tokotangela nyonso so nto bokele pe esala epasi lokola esali yo tokozongisela maladi mais il faut kanga pe nzoto puisque mingi bazobokela maladi ezosimba ngo bakangi nzoto te faut kanga nzoto mete vipera zawa soko ngeta bag magique apesa yo akopesa chaînette gourmet mayaka nyonso tu oza na moposa mpona protection na nzoto partout za soko bengi mete vipera numéro na kopesa akopesa solution makambo nyonso eloko moko lobe kopesa numéro ya okanga nzoto eza matériel poto bike bato ebele ekobika azu mosala amatinga promotion moke boye babokele malade ya foti ndako bazala berere mona toleka zu mosala ata na bapoto mpe bana makambo ebele akende mosala aza na mokanda te mona babengani ye zomona aza na mokanda te mpo nini azoluka mokanda mais leo oyo okangi nzoto ata ozana na mokanda te mais soki okangi deja nzoto partout ozokende me moto abengana na mosala si tozelaka tosala travail kozwa mokanda na okoma libre na mboka mete vipere apesa yango tia une épreuve mpo namoni ke bomekimeki trop mais vipere yo na kati ya temple terre sainte yango oyo benga ye okozwa limero okozwa solution makambo pesa na numéro yango oyo oza na posa nango plus 243 wana eza code ya mboka 85 57 038 09 plus 243 85 57 038 09 numéro nanga yango wana nga moko na yambaka marqué secrétaire aza oyo eza numéro nanga privé na pesi eza na WhatsApp benganga na problème oyo za nango peut-être la spiritualité oyo ezo déranger yo mwana belaka mwana lobaka bien te mwana kibeka onga likambo moko boye te vipere azali ya kosunga makambo ata oza na mosika kobebisa transporte sola na vipere azwa solution na mosika yo moko komona mosala liboso mbongo na nsima maître vipere mosala liboso mbongo na nsima mais question moko ye lisusu oyo wana eyelaki groupe na ngai
ceux qui battent bazokende basali ata 3-4 tours baokende kozwa visa bazozwa te balingi obouleverse mwa ndambu ya bongo mpona to bakokoma na nini na visa eza tatamba siko masolo wana zobaka solo puisque eza travail tosalaka ntango oyo ozokende ozokotisa bamakambo na oyo ozomona oyo bazotiango likolo par rapport ya bato po ozosali travail mais tokozwa esprit bakokende mpena bazwi dossier ne batiango liboso yo monaki eza ya suka me mona ekomi liboso motala atali boye fasine kaka mpe so visa tosalaka makambo wana me bato nde kozanga koyeba ozotambola bazokosakosa bino mpona nini kozanga koyeba oyo eza bokoko na biso fo boya kozwa bokoko puiske yango nde ezopesa solution maître ripere donc yo osalaka kaka na bokoko okendaka na mondele ata mondele naza na biloko ya mondele so esengi nasala ya mondele nasalaka ya mondele mpona mélange nyonso wana papa noko notanga akende na potaki ayibi ya mélange nyonso mondele na oyo ya biso po tocompare pouvoir nini eza ya makasi po biso toza na portefeuille du bonheur mondele aza na portefeuille magique eza deux sortes différents du bonheur eza ya biso magique eza oyo esengaka makila mais du bonheur eza oyo esengaka makila te oui oyo oyebi ke naa na possibilité ya kosomba yango kosomba mais du bonheur peut-être kozwa na mbongo te osengi ozwa mbongo osenga sacrifice ya makila mais magique ndenge ezali awa okoki kosomba yango na mbongo bandi po koutilize yango pendant autant de mois pendant autant des années oyo bapesi yo yango yango babengaka badifférencaka du bonheur na portefeuille magique. Maître Ripere, tu as une émission, mais tu as été sur ce numéro. Pour moi, le numéro, c'est le numéro, ça l'a bien fort. Le numéro, ça l'a bien fort. Moi, le numéro, ça l'a bien fort. Pas bon, mais ça refait ça. Papa, t'as là. Mon amour. Mon est vide. Ah, ça l'a bien fort. Ils ont vide. Ils ont vide. Pour la caméra, j'étais là, alors pouvoir sacré, alors pouvoir sacré, alors pouvoir sacré, alors pouvoir sacré. Voir yango dans sa cérémonie, voir yango zo senga de milimo zalaka, hein? Yango ko selaka mopolongo ngate, hein? Yango tango ifweni. Portefeuille magique oyo ezali awa. Ibimisaka tous les stocks ya mbongo. Soko lingi franc ekobimisa. Soko lingi dollar pe ekobimisa. Ezalaki vide maintenant invoqué. Allô Hindou Sankara, chef suprême à tous les esprits, chef suprême à tous les esprits. À vous. Bandia. Nako Simba na oboyate. 50. 50 quoi? 100. 150. 200. Rogenda. Mbongo tina Banque mondiale. Ikangami mbongo Gillette. Kuna dia combien? 200. 250. 300. Ah, blague. Nous sommes en opposition au choix. 350. 400. Ah. Allez, mais tu sais qu'on dit 500 400 na ona. 450. 500. Ah, mais tu au 400 te 400 Bete katapo. Katana. Gâte nga na belete. $10. 20 $. Et qui dit combien va 10? $30. La montagne so za na mopoza Sanza. $40. Ah, $50. Katana no era ko mettre stopper na niveau. Ya maître, et coquille, 70 coquille, c'est le gars 100 au tikina. Pardon. Vous me l'objet, mais milimo va l'objet. Ah, tiens, maître, faut déborder, quoi. Ah, maître, au moins, on a lire émission pas d'ailleurs. Yango. Ah, on a pouvoir. Maître, coquine, nous quoi, coquine. C'est le moment. Et coquine, maître, coquine.
Ah, maître. Et débordé, non, autant insulter. Et débordé, ngaye. Nalembi. Ngamo mnasenga mbongo. Ngamo mnasenga mbongo moko na tiki na ngai. Ngamo mnasenga mbongo ngamo na tiki na ngai, maître. Maître, écoutez na tiki à maître. Maître, stoppez quoi, maître. Maître, s'il vous plaît, stoppez. Non, pas aussi Mandela Mbana yo. Mettez stoppé. Ah, 5 dollars. Na le mi dans la tiki nanga. Et ben là, va 50 qui va 10 va 5. Tous les sorts c'est bon aux en belge. Ceux ont besoin de 100. Vous avez besoin de 200. Vous avez besoin il y a bien une ça va tout stopper non. Tout stopper non. On a bimiso mon ade papa. On a bimiso mais ça ka oyo tika bongo. Ya meka. Ezali. Te mon ade mon ade portefeuille et centre. Ah te a mettre. Te non c'est dans soirée mettre bandotika te. Bandotika te a mettre. Tu toka te mission maître. Ta moment maître toka. Attends un moment maître ekoki maître pardon. Ekoki maître. Ta maître ekoki ah. Non on peut bele bena comme patron pamba. Na bimisolo mbongo si raté. Attends un moment maître. Parce que ils a qui vide. Parce qu'on dit missile boka mbongo boy. Absolument ça. So na be. Ekoki maître. Ekoki. Minute n'engage ici la maître. Message. Yaka message à suka to to. Message ça nous on a besoin portefeuille magique wa linga somba yango di bonheur be di magique yango ezalewa contacter maître Victor na numéro oyo. Le ozana yango kuna na mo na zo pesa contacter nga plus 243 85 57 032 09 portefeuille du bonheur ezali portefeuille magique ezali et puis on a un problème mais on déranger sa spiritualité ya molimo benga maître Victor on a besoin maison na retomba maemata makambo na ba faire na yo kanga nzoto okanga mwasi okanga mobali contacter maître Victor na numéro on a besoin mukanda on a besoin mona zobela maladie mo za spiritualité je ba faire spiritualité contacter maître Victor atoza libanda pour pouvoir les sa frontière na opesa mbote na Gérald Kele Mbake Sika Zali Mauricense Mama Béatrice na opesa mbote na Fodi Ngoma na opesa mbote na batu nyonso tous les vacataires ya nouvelle formule na opesa mbote na batu nyonso bani na maître Victor oyo aza na problème contacter maître Victor aux solutions oyo pe na tangete akanyela ngaka te pour boza ebele. Oui, je m'appelle Maboko Yanzamé na komi na suka émission nanga ngai date na c'est la zimboko émission sila na welengi na baki ya GMTV na beso bombote siko zali GMTV yango na bote te obaka maman na nani Aurélie maman Aurélie vraiment en tout cas na peso bombote Mardoché kuna na États-Unis boss Mardoché akuma boss na minute ya tika chaîne na boka bati au mo dirigeant maître Victor wa salon pe siko zali Mardoché ko to zali na bote te vraiment Dezamba yango yo. Na mona suka na kwa Dezamba na journaliste. Ya po dingo male coutumier, papa na kinge queen. Président Abel etina moto ya bato. Na Prosper na kata Canada. Vieux Prosper Bakine tel père. Aba maladie tel. Chanel Bakine. Bile tulomoka. On kelanga na kata miki na Canada. Mama Wivin. Mpani. Hein? On mpani bambote siko zali. En tout cas Mama Wivin ya yango yo. Na baki babino nyoso ngoso bodo kwa. Gouverneur de Dallas Basile Pidimuki. Eddie Ngende. Vous voulez mettre Vipère? Eddie Ngende, vous voulez mettre Vipère? L'homme de solution. Yo wana pour mettre. Ça na le bien mot comprendre. Mais les vendeurs c'est gagnent bezali yo. Danger. C'est pas venimé. Si Nyoka azara cité. Belle Amérique en bas. Motema ya ciao.